te na bino balandi ya télé-réalité RDC ngai Benicia totonda naza mosengo ya koprésente bino émission oyo totiki bino te na basurprise lelo tokiti sur le terrain na commune ya Kalamu tokolakisa bino lolenge nini bato ya commune ya Kalamu bapasaka vi na bango donc polele pe tobomba elo te donc tokote mwa moke akende oluka comment bamarie baviole mandat na bango chaîne na bino epesa bino baréalité ya vie ya Kinshasa ya RDC mobimba eza télé-réalité RDC ozanga te kosabone mpona ozanga information te ozanga komona réalité ya vie te ndenge bato balivaka bajoueur ndenge balivaka baartiste bato ya ndenge na ndenge bakomona bango kaka na télé me tala mpe vi na bango ndenge balivaka dehors ya télé de tout le temps héritier loko petit na ngai na pesi yo mbote wana pena longi longo ni chef télé-réalité le kiti on a kati Selemba o balobi bana Selemba bazolela ba député ba vota basuka kaka na TV nde yango lelo oyo babengaki biso télé-réalité to kita awa po basolola hein ba député ba vota papa Molière député Ntingi bango tout baka bato TV bakita na terrain nde yango balela ki trop to bino toko tika bongo te wana ezali cri d'alarme ya population photo kita na terrain to mona ndenge makambu ezoleka à suivre. Bon, biso ana Selemba ou to vota pa Molière. Na Ntingi. Donc iba to vota bango wana. O balobelaka biso, balandelaka biso bango wana. Mais problème tozala ngo awa. Na niveau ya arrêt masuba. Donc balabala ki miowa. Donc balabala na biso e buka na érosion moko munene. To votaka bango toyebi ke bango nde balobeli na biso bango nde bakolandela biso me banda to vota to pesa déclaration oyo donc banda ko ekenda donc so bo filmer biso nde boko mona donc to za penda likolo donc banda ko ekenda batu balela bala bakufa so imbule ebeta donc to za na kimia te papa Mole ayaka na ete asuka aka na TV bon pona ngai penza koto na moni ete yango na mawa oyo biso to lakisaka bolingo to vota ye pe alakisa biso bolingo wana aya kosela biso na intervention awa ezala ngo eloko moko amukie biso batindeli biso ata ba camion kaka ya matiti oyo Selemba ezozala salite matiti place ko bwaka ezate me biso awa kaka na rama suba érosion munene ata batukutuku wala nazo mona ezo memaka ba matiti soki ekiti boye ko kita lez babwakelaka biso ata matiti ya pamba to meka ko récupérer bisika ya kotia mitu bon lokwa ba député o vota bazo sala te nini bo senga na chef de l'état bon lokola bango bazo sala te chef de l'état zawana yenda za papa ya biso nyonso ayoke la biso bala na ye mawa to yebi ke papa loba le peuple d'abord soki lelo biso to zate bana o pe batikali ndenge ba érosion bambule sala ka bakufi banani lisusu o ba voter bango bazana na mawa na biso baya ko soutenir biso la problème o to zala ngo. Merci beaucoup maman. Merci papa. Toza la quartier Molende. L'avenue qui mioa quartier Molende commune à Selemba ou papa. Député bo voter bazo sala bino musala mandenge ne bando la cabine ba député to vota bazo sala biso eloko moko te papa poso ba sala libulu oyo pe la tala nde to komi banda ku nyonso ekei biso tozo sufi makasi papa bazo sala eloko te tozo mona bango te to vota ki kaka pamba donc vous voter bon na sentiment papa donc to lobika to voter bon na sentiment po bazo sala eloko moko te tala mabune tozo na posa ba kota so ba camion ya matiti po ekunda biso to récupérer bata mapango na biso siko biso mapango nyonso ekei tozo souffrir makasi siko bambula tala ndenge sali biso mabe makasi papa malamu o makonzi ba ya ba mona batalela biso libulu o bakundela biso libulu o tozo souffrir makasi tozo mona pasi papa na bana donc est-ce que ba député bo vota ba vanda pe na Selemba to ba yai kaka ko voix pour ba kende ba député to vota ki ndeti Molière azana ipeni donc ayi ko zwa voix bon Ntingi azali na école awa pembeni donc l'école ezala ngambu kuna ngambu kuta akumba biso kutu Molière kutu mpe azo sala na mwa muke mais Ntingi pela azo sala eloko te papa eloko te mais to vota ki ye merci papa. Merci papa.
toye na kati ya commune ya Selemba po tomoni commune na biso Selemba ba région ezali mais ba député auto voter ba sa eloko te. Le roi pas Molière na Tingi. Message ni ozopesa na bango. Pas Molière to voter te po tikala na TV. To voter te po zala na TV olobaka ozwa bambongo na ndenge na yo. To voter po zala na terrain po to yebiki ozala papa o zala na terrain. Mais depuis ka okota na parlement wana oyaka lisuboete. Oyaka lisuboete tala ba région eza awa. Tala ba région na simananga donc yaka sala musala pour que ba région esila. To yebiki Selemba o boke kenda na caché moko mabe. Que Selemba on est commune moko mabe, commune moko salité, commune moko boya bakuluna donc toza na posa ba caché wana échanger. Toza na posa ozwa ba matitu eza kata Selemba babwaka kango ata wana ata na érosion comme ça érosion ici là. Tingi yo depo koma kuna. Obanda oleka na TV ozolo mais depo koma kuna oleka kate. Osuka kana école na yo wana eza eloko na privé o eza commune na biso nyonso soko zo sala ngote to voter lisusu te wana tozo ebisa toza na posa o sala misale mona na terrain to mona ke toza na ba député o bazo sala o baza na posa population. Mais bino bozali structure nini pe nini motive bino pour na boya ko yoka cri d'alarme ya population. Biso toza structure eza na kati ya commune ya Selemba na kombo union pour le développement de Selemba. Toza wana pour na développement ya commune na biso Selemba. Jamais commune na biso ekoko za négligé. Toza wana pour développement ya commune na biso e monana. Donc ba député to voter bo sala musala na bino. Bourgmestre ya commune na biso sala musala na yo. Musala na eza bureau te. O kendaka wana ovandi na communauté musala na eza na terrain. Donc vous allez ko singa na député oyo ba votaki ba vanda na commune oyo bakima ba commune oyo bazonga bakita na terrain bazonga bakita na terrain toza na posete tokoma na 2023 babanda ko ya boye po ba ya kozwa bava tant yango oyo toza na posete to mona ba député bazo sala na ba o bazo sala te biso to sepela ki toyoka ki ke bokilo na ye asomba awa na se siko toyebi ke par les blancs toyebi ke bazo bongisa balabala nini mais ti lelo pe to mona par les blancs te hein donc bokila député na biso bokila tingi asomba lupangu awa biso to mona le kwa bokila tingi aye awa makamno sekoleka bien aye kutu atokosala ba foro awa bokila tingi banda kaka ya boya mona mbulungu oyo akima asala coin ti lelo kuta mona na raté donc rozo mnene za kuna na seso ko telemi awa o mona ngo munene toza posa ba ko bongisa ba mbulungu oyo eza to mona to koloba te pona za boya bino boko voter muto avant na commune na bino te papa mole bo votaki no pourquoi to votaki ye poto yebi ye aza député ya Selemba to yebaki aza député ya Selemba to na posa na ye asenga do sengi pardon papa lemba yokela biso mawa tozo kokate aloué quand même matiti wana ko bokela biso matiti mapango ebele ke ili kola mbulungu papa lemba to na posa na yo sikoyo nga nazoyoka bakamio yango ya matiti ekoma avant ekota boye il faut bo financer bango moi quelque chose matiti o ba olokota na babalabala batu bazobwaka bafulu bafutela lisusu yango mbongo mboka ngo ya biso eza ndenge nini eloko eza ya salite ena lukutu bamatiti wana ekoki kopesa biso bamaladi mais sikoyo mpona tozwa maladi il faut tofuta lisusu mbongo o mboka ndenge nini oyo donc mutu nyonso azowela ka propre intérêt na ye moko ntango tovotaki balobaki o le peuple d'abord ngai molobeli ya bamama ngai nakosala boye tozomona kaka balave main ezosuka kaka kuna bango na bango oyo bakosalela biso ata mwa nini babengaka nini bapompe oyo ya fokofoko bakumbaka yango kutu te tata ebongo mbala nsima tozonga lisusu na kovote ezoya ngonga ngo ezoya esili te tokovote lisusu ebongo na makambo ya boye ngai navote lisusu ekosimba te bauti kolanda wana cri d'alarme ya population donc cri d'alarme ya population baza très dessus par rapport à député ou ba votaki bolandi bango mona mona bango to tche bango maloba te wana ezali ba
ba remarque to makambo bazali ko mona na terrain député avant dans na Selembao ake postulé na Mikonga député avant dans na Lemba a postulé na Selembao donc to lingi sublo wana te tozana besoin ya mwana ya mabele a postulé na mabele na pona nini parce que ba biloko ba population ezolela hein mabulo ezali bino bek no boza balobel na bango mais bozo sala et le côté boza kana ba TV boza ba débat na bino boluka ba intérêt na bino donc population pe azali kolela azali kolela makasi o ezali émission bino bolanda ngotango yonso to ko voter lisusu donc population azozela bino na 2023 à suivre.